ngande mutu na yebisio na kotindele mbongo siko ebela ba odi ozotindela nga oyo ozotindela nga pona nini ozomona tango yo zalaka dans les besoins façon tchaka nga mal à l'aise mais songa na yebisio pe oya na beto ata zikdubi moko wana ko yebisa kaka makambo ya milayi ye naza na veille de prière na mona mama leki na nga akufi na matanga mais nazo yebisa yo boy tout oyo nazo yebisa yo kanga bien yoka landa ojo bien toroyo soki omeki na bengi yo po pesa ngata zikdubi moko omeki ko boya ko pesa ngaba explication milayi tokosilana na yo. Entrée sur Jeannette Kinam télévision masolo na biso ilingi ebanda kota zwakiti fanda otala voilà masolo na biso ilingi ebanda kota pona motu oyo yo oyebi pona ba vérité ba vidéo déjà komi na kati ya chaîne voilà pona motu oyo oyebi po ba vérité ya somo ba vérité ya makasi lingo bima na bilongi oyo bozomona ba vérité nde ba vérité ba message nde ba message kota au s'abonner au partager voilà awa siko masolo na biso elingi ebanda o commenter otiki kombono na commentaire pona to mema na WhatsApp otiki kombono na commentaire pona to mema yo na WhatsApp tika kombo na commentaire to mema na WhatsApp mutu fwe sala to bandi sikoyo masolo na biso voilà to bandi na mama oyo banda Chikapa toza na Chikapa mama waza na boutique ya munene aza na maison d'habillement ya munene na Chikapa mama atali nyonso to wana te atali oyo ye aza te soki bato baza te ye mosala zwa yango oyo amikangeli maison akangi maison abandi kosala na ye bamakambo tozoloba tokoki koloba te na baterme mosusu aza komisepelisa kati ya boutique nzoka nde na kati ya boutique lilusu ezalaki nzambe alalaka te lilusu ezalaki wana oyo babaka fuite ezalaki ntango asalaka bongo bato baremarka kaka porte ekangamaka me ogiste nini elekaka amikangelaka aza moto abakisi aza moto ya nimero to nini eleka baya kolandela boye baya kokuta azosala ndenge azosala boye amipesi makambo